Mizengo original. Martin Fayulu ici bino bino à Bruxelles. Beaucoup de nous sommes là. Ça dit. Soulèvement populaire na Congo. Oh, et là pour soulèvement populaire dans sala makalaming té. Au moins ndenge to fandi mboka oyo. Vena nga César ngadi azolanda ngati ndenge to solo awo. Au moins to fandi mboka oyo. Soulèvement populaire na Congo kotika la kosala makate za rêve. Au moins Martin Fayulu. Ouais, on a fait son bote kuna lobi ki yazo kota moté parce que yazo banga ke bato zotanga wana bato babisi poto bango na mibale ba mibale na eso soki poto le comme na impolité soko mo le bato finga bato facilement soko yango nazo sepela na démarche ya Bakarine Mokonzi nazo sepela na démarche ya na Grace Mbisi ba petio so azo finga bena mama na ngabo matisa volume po moniteur na bino bokecho azaliao po tala tato zotanga kombo wana azana bana je le respecte pour na yibu mutura ngai yam oyam mais tala tanga tele makana micro makambazolo et c'est zo refléter poto. Toi tu encourages des choses comme ça. Vous encouragez na tunu mamu tu na bino question na tunu na comment communiquer. Kasavu. Nzela ndenge André Kimbuta bebi samboka wana André Kimbuta na voix et comment ça na André Kimbuta mta comme c'est gouverneur ve Martin Fayulu ye mta pesa voix comme gouverneur. Le soki fulu ezana kisasa fulu wana bazo partager pena la muka na lui likambo lobi ba congolais azolanda ngana yo. Président na biso nani Félix Tshisekedi. Oh yo lobi aza elina. Martin Fayulu. Si ko tango Jean-Pierre Bemba zo senga lobi ba sécuriser zo senga nani. Pour bazali na président elite na kati na bango. Président elite yo lobi président elite. Si ko zo senga ba sécuriser na kisate pa nani. Pourquoi to que soit disant président za tembo eza jeune. Si ko zo senga ba sécuriser pa nani. Il faut savoir respecter le président de la République, il faut savoir respecter fonction wana et puis président suprême. Donc moni ke azo ko sabato. Il fallait sabina lobby muto aza président za Félix Tshisekedi prévaner nazo senga sécuriser nga tanga kenaki tanga kabila senga ki nzela sa kitaki bongo tura ko senga sécurité pour nani azo senga pa nani ko bango baza na président bino ata Fayulu ba muté mabe to kufi déjà un bata Fayulu te pardon nga zali journaliste journaliste pour la mono autre nas minga Fayulu na bia zela nga za journaliste na poser ba question ndenge za ba kufi 1 million de morts bato alobaka c'est là que nous avons 15 millions de francs. Là, on peut nous tout Fayulu aza congolais to boyete. Mais démarche oya ko luka soulèvement na ebele bato basi ba kufi abina nene ngazobina kaka. Azobina makasi et d'ailleurs ça zone si concerne la poto. Tout cela qui podium na Château Rouge, papa na loquette, héritier à Kosa. Aleki na faire na héritier na loquette. Non. Yo moni que yo za fanatique na na on a mutala muka. Papa ndika zobina omoni ngote. Mashona bato tolanda biso chatumba depuis 2013. Azako soutenir Vital Kamerhe wakani king mo babenga kai. Ba beta ya wana poto na yebiso na niveau moko abuka na mikongo pona Vital Kamerhe na ye. Iya azako kura kaka na ye. Qu'un jour à cause de la mouture mboka wana. Bato tout na miracle nini. Mais le lokola ba komi na pouvoir ba sala ki cash entre Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe. Si ko lo comme na pouvoir awsani yango akei ba bengi ya kende kuna akeko sala zapi mabete na président moko kaka na mboka wana Félix Tshisekedi Tshilombo. Oui. Et bon président Martin Fayulu. Président Martin Fayulu azalaki candidat mais azuité. Bazaki mibale. Ngayo nazo sola na yo awa na votaka na sepelaka na votaka Martin Fayulu. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K machine ma daka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Mbote na bino nyoso balandi klebowa original.com dit toujours dans l'obaka caramélisé channel la taille avantageuse l'émission na biso caramel goût. Toyambi lelo les grands combattants on va le bara imbattable hein Chorambem pardon d'abord c'est na comboté Chorambomba
na bebisi kombono mwa mkia makasi osakana te mais ça normal parce que bino à Bruxelles bozaka bongo donc caramélisé yo va bebisi yara caramélisé caramélisé donc merci mingi vraiment ndenge opesi une opportunité surtout na clé boa et pas grand prêtre César Ngadi pour ata bato bazana bango ata bato babima na bango mais muta sala bango César Ngadi bayebi donc clé boa toujours boni kitoko kaka ndenge nkola zobatela. Et les a plaisir vraiment à Royamba. On a peine à s'épeler à trop, donc dans la en direct de Bruxelles, ou dans le club de s'épeler. Chora, d'accord, bien on Chora, non? Ça ne dérange pas, on a invité. Oui, Chora, n'est-ce pas banda qui n'est pas l'andara, aux combattants, non? Non, on a réfléchi. On a parmi Batu Oyo, Balinga qui baksho ba combattant, Bala Osala Momabe. Combat bandaki bien ndenge bandaka mo liboso bazo bunda pona Kabila dégâts tu mena un certain temps na moni bavire komi bakomo beta batu bakomo finga batu komi soki mutalinga zala so mutona bengi combattant c'est komi très impoli à respecter sous mikoloté donc akomi pena oso sentir na impoli radicalisé alors on comprendre que ça sous yango to idéal ezalaki yango to zako linga sous bango ya kozana biloko na te to na différence na bango puis on a réfléchi batu to apportaka to so monde la politique autrement donc lingoloba to cause la bino nyosu ndenge moko mais to mona ngona ndenge mususu to banda ko prôner ça fait 5 ans 6 ans ka dialogue il faut to vanda to solo là il faut to solo ensemble bato basala première guerre mondiale ba vanda ba solo ba congolais to mona langage ya mabe mais c'est aujourd'hui to comme to atterrir ka sikamo to solo li Félix Tshisekedi comme président de la République c'est comme ça parce que to ko mona biso ndenge to lingi suka na to solo li donc bazongi na bon sens ya biso ba réfléchir to là le but que to solo li par rapport des présidents a commis à président ou aux par rapport à président élu du peuple notre zana président moko kaka na mboka wana Félix Tshisekedi Tshilombo oui et bon président Martin Fayulu président Martin Fayulu azalaki candidat mais azuité bazaki mibale ngayo nazo sola nayo awa na votaka na sepelaka na votaka Martin Fayulu mais tant on a moni ba komba tikela bomba ina Félix Tshisekedi j'ai vu qu'il y a congolais le kolayi et que mukolo organiser ki élection wana muto organiser ba élection faux congolais yango to congolais ba na poto bazo tangate et puis bazo linga ko bakisa mayele te muto organiser ki élection c'est Kabila organiser ba élection na po pesa jamais Martin Fayulu po pesa non plus Félix Tshisekedi ezala ki pona Shadari bango wana nyosu bazaki en opposition siko yeko sala ke tanga asala ba élection moni ke eyindeli na niveau mo mabe ata na opposition ti totika na deux candidats Martin Fayulu na Félix Tshisekedi tango bakena na suka na monike batali ba voix monike Félix Tshisekedi mutabimaki muta organiser élection seni muta a publier katote là lobi ke indeli bango ça par rapport ndenge accord na bango na Genève ça par rapport ba vote indeli Kabila na nenga organiser élection pour ndenge ya kanisa ki pour na Shadari et indele po simbité il faut congolais tout bundisa ki tolobaki même linzanza tomate zalala me Kabila te Shadari te c'est ça indela qui est alors tant que na deux congolais batali ba voix ba moni que Félix Tshisekedi a gagné à quoi sert to bunda susu azu Félix Tshisekedi a opposant nakoloba no moko nakoloba ni kamwa congolais bossa na soki Martin Fayulu vimba mutu na kisasa beta ke fast forward ezaki pona Félix Tshisekedi o le lo ko ennemi na ye parce que ya lobaki tant Kabila senge ba combat premier ministre ya lobaki ya batu mutu musu teka ka Félix Tshisekedi lero na zalaki bien lero na zalaki malamu lero na yebita ko ennemi na ye pourquoi le premier mois te a comme ennemi na été mais so biso tozo mona ndenge zo lekela eza par rapport eza pona ba voix na ye azo déclarer ba voix na ba vote na ye a redéclaré et pas na CENI to redéclaré pas Félix Tshisekedi c'est là où l'ambiguïté va pour politicien mutu organiser élection Félix Tshisekedi aza candidat le rôle aillé so ka linga déclarer faut déclarer na CENI il faut déclarer na ni na cour constitutionnelle ça n'a rien à voir avec Félix Tshisekedi ndesika ba congolais to na problème moko baza na problème na baluba na ba problème moko na Félix yé moko de baza na problème OK biso ba congolais averti to na problème ya président congolais ne to na problème to zaki na ya ngona ya moto CPI to pesi maboko c'est là le problème OK Chura na mon soto landi bien Tchatumba Azali on a kin, non? Oui, Azali a kin, le charismatique, le pasteur people. Oui. Le serpent de Moïse. Place à Zakuna, tu peux si on vote Tchatumba, place à Zalikuna. Tchatumba, ake kin kosani, ake gozwa poste. Pour ton information, Tchatumba depuis 2013. Azako soutenir Vital Kamerhe wakani king yemo ngabenga kai ba beta ya wana poto na yebiso na niveau moko abuka na mi Congo pona Vital Kamerhe na ye ya azako kura kaka na ye qu'un jour à cause de la mouture mboka wana bato tout na miracle nini mais le lokola ba komi na pouvoir ba sali cash entre Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe
sikoyo lelo comme na pouvoir aosani yango akei babengi akende kuna ake kosala eza mpe mabe te ake kosala kaka na mboka na biso yo mpo ozokendeka mingi te non mais moto nyonso akokende mpo na nini kaka moto nyonso fa yo mpe ozali namoni ke ozali trop fanatique ya président na biso Félix non Tshisekedi eloko bino obengaka fanatique na comprendre bino te sikoyo fana azala fanatique ya président zana tolo likambo moko yo elewi likambo olobi bakongolais azolanda nga na yo président na biso nani Félix Tshisekedi Tshisekedi oyo olobi aza eli nani Martin Fayulu sikoyo ntango Jean Pierre Bemba azosenga lobi basécuriser azosenga nani mpo bazali ya na président eli na kati na bango président eli yo olobi président eli sikoyo azosenga basécuriser na kisata epa nani mpo kuna toyebi soit disant président aza te mboka eza jungle sikoyo azosenga basécuriser epa nani il faut savoir respecter le président de la République, il faut savoir respecter fonction et puis président suprême. Donc on que azoko sabato. Il fallait savoir lobby muto aza président Félix Tshisekedi prévaner nazo senga sécuriser nga. Tanga kenaki tanga kabila senga nzela sa kitaki. Bongo tout la comment senga sécurité pour nani. Azo senga pas nani. Pour bango baza na président eli oyo lobby. Et ça le coûta. Donc on a eu que Congolais fa changer mentalité comme on a politique. Ba politique na so baza trop ambigu. Bazo ko sabato trop ma biso na suka yango moni Congo to complète place to ko ken. Grâce à ça, il fallait que les Congolais boy. Ndeko comme président de la République, biso to côté une opposition. Atika une opposition, c'est normal. Moutako za la kali kolomote, face à la makolomi balé maboko balé ndenge mboka tambola. Mais ce que comme ndenge wana mabe, le mal ya wana fa sabatu bon OK, oui à reconnaître ce que le président établi. Ce qu'on ndenge za bongo, soki lelo basangani bango mi balé. Ba osala lelo malamu na Congo. Nan. Le président Martin non, le élu du peuple Martin Fayulu te kolobelo kona te sozo la bongo eza lokola ozofinga ba congolais o bakura na Félix Tshisekedi soko zolo bango ozofinga les milliers de personnes oyo bakufa pendant 18 ans ya règne ya Félix Tshisekedi ya Kabila zela tango zolo bango zolo ba que no président eli ezomono nembo na biso toza ata na institution moko te moko na biso eza jungle et que la mingi te balingi basala soulèvement populaire bana ba osala il y a le élu du peuple, le président Martin Fayulu. Martin Fayulu est bino. Bino à Bruxelles. Boketi no so balobaki osali ni. Hein? Soulèvement populaire na Congo. Oh, et donc Congo. Soulèvement populaire de sala makala mingte. Au moins ndenge to fandi mboka oyo. Vena nga César ngadi azolanda ngati ndenge to solo awo. Au moins to fandi mboka oyo. Soulèvement populaire na Congo kotika la kosala makate za rêve. Au moins Martin Fayulu akosa ba congolais. Auto kita na aéroport. Kingakati ezalaka pembeni wana kingakati ezalaka soko kiti na aéroport otali gauche na yo obandoko loke kingakati na bato so bayeko ya maya soulèvement populaire po na kera bomba moto ya bandiko bakangi Kabila après bakangi bato mususu azongi nda bakela la polani lokuta eloko ezana ngote soulèvement populaire na Congo kotika la kozala te tala to sala kabe to zana poto to isa bato bana kisana bato landa biso foto fungula wa mayele Libye ezalaki bien Libye ezalaki bien le dictateur Kadhafi wa bomire le ba Libye ko moka ngunda wana poto bazaki na bango bien na mboka na bango Syrie ezalaki bien bato na ko bazo dictateur babuki mboka yango ba ko mofanda basola est-ce que poto fanda to solo foto ko fa 10 000 bato bakufi balobi to zala jana omoni ke wa mute bino atafalu ba mute mabe to kufi déjà un ba tafalu te pardon ngazali journaliste journaliste pour la mono autre nas mina faulu na bien zela ngazali journaliste na poser ba question ndenge bato bakufi 1 million de morts bato alobaka c'est là bato solo 15 millions de femmes violées bato bakufi na kisala bato so bakobosa na ngote ba barma tungulu bakufi bana bakufi siko bolingi so soulèvement pour bato basila totika na nini na Congo ça langage congolais koza na ngote ya ngwana prévané Martin Fayulu tanga lobaki likama lobaki na eka tika loba tanga kena kisa asala ngote bona yi parce que nous avons peuple congolais au monde que président Tshisekedi azo sala loro morote banda comme na azo vacances bien a komi kotambola par-ci par-là ndeti on dirait que ndeza boye batie kaka wana kaka étiquette moko kaka po peuple aye baka que non tozana mwana mboka mais aza étiquette ozo mépriser ba congolais mingi bakambo ozo lobe kolokolo ba problème makasi parce que c'est là zo loba oyo biso tozo mona peuple azo loba ngana zo tuna yo ato que peuple ndenga zo loba président nyonso ya monde Chanel soko attention na efa que no tambola ba mboka nyonso tu po ani fa que tambola ba mboka nyonso tu oyebi mutu moko azana la moka comme ne mbwisa nyamwisi ye mutabomba tuna est wana belé siko il faut kende kuna na esa que nous savons que to changer déjà mutu eza sou Kabila te il faut tambola na Angola esa ka kuna il faut tambola partout ba yeba que to changer institution et eza président so sala ngo Macron même François Hollande awa tanga koma ki président de la République ya France ba nommé lelo mbanga ke na nini na Allemagne akesa nani il faut tambola à changer coopération à changer mode ya kotambusa mboka c'est normal faut tambola bon pour to message na Kabila tambola bon alobaka te
to mesala ki na traumatisme ya Kabila 18 ans ata stade aloba te tia kenda aloba ta lingala te yango no ba za traumatisme ba mono nde président faza la ka ticket akokota na avion normal te akozo a train te akota mona voiture te faut ka tuer à l'avion présidentiel il fait ça la avion normal wana eza po azo banga o parce que po ba peuple azo ba kenda azo so monter parce que azo banga non si non pas azo banga pa kufa yemba ko ndene nga vient nanga bokeso waya mbona pesa mbote kuna lobeki yazo kota ngote parce que azo banga ke bato ozotanga wana bato babebisi poto bango na mibale bamibale na eso soki poto le komi na bimpolité soko moi lo bato azofinga bato facilement soko yango ngai nazosepela na démarche ya bakarine mokonzi nazosepela na démarche ya grâce mbisi bapeti oso azofinga pena mama nanga bomatisa volume mpo moniteur na bino boketo azali awa po tala tata ozotanga kombo wana aza na bana je le respecte mpo na ye mutu na ngai wayama mais tala tanga telemaka na micro et c'est reflété poto. Toi tu encourages des choses comme ça, vous encouragez des choses comme ça. Mais mode de vie to me na poto. Alors to banga to kama to monde batumsu ba na poto ko finga ba parce que muto azana poto to finga muto le quand même muto azana kisasa. Na ina eso yo boy. Président de la République a emprunté moyen nyo so ko tambola. Yo uzana Belgique. François Hollande azago zo très awa TGV wa biso na gare du Nord. A Keti na Belgique na TGV et c'est pas bimisa nous na wagon et comment qui TGV présidentiel akoko tambola to mesa na tel nazo comprendre mama traumatisme ya 18 ans wana esala bino makambo ko kate ba mesa na tel boko mesa na pour ça bon ça là ngo oui akosa na mais lobito zaki no na France ozawa Macron azangi lobi na match beta ma mona kete on a été tous ces pays là battu sur la ce qui Félix a stade et comme le problème tout oyo bat bako sala ngo et pas na ba congolais on est obebi saka mito ba poto mesa na gite Kabila banda lo ngwatya kenda tikalo kota ta stade te tali ko tuté lingala kota lo bati yo ka yo lingala na ebitena na mona yakeka na ngo bongo siko to kutena muto alo ba lingala to na chance na ngo papa na ye congolais maman na ye congolaise moi na limité moi na poto moi na Bruxelles na bino faut ko sepela ezali kamkuta ko to bo mana soute mon vraiment ça vraiment fan ya président nazo lo ba ozali susu yonde mo lobi ke liboso za ki komboza susu combattre et mon anniversaire maman siko to sala boy lokola yo lingi to sala bongo te to sala boy article 64 soulèvement sel ba donyo bakufi après Martin Fayulu opé sa résultat ni Martin Fayulu ni Katumbi ni Jean-Pierre Bemba mutu mo za la président la place to zongi suna bombo to salaki les nerfs congolais il faut pas to comme na ba terrain wana parce que e ko za bénéfique na biso te tant to solanga no zo za gouverneur na Tanganyika iye mutu zo rotanga na ko boke choke za ta gouverneur na mbanda kete ponani atiki zo za la kuna yo yebi dans 5 ans za la osala ni ko na mboka wana ah biso to ko nego finga mais yazo azo ko nego za la gouverneur kuna l'erreur bino wa maboza na presse fo bisaka batu yango wana ke mboka na biso il faut to babana na ko lingango bolingi président bolingi institution c'est ça l'avancement de notre pays exacte que soki mutu azolo malamu pona mutu te Fayulu za congolais to boyete mais démarche oya ko luka soulèvement na ebele batu basi bakufi abina nene ngazo bina kaka azobina makasi et d'ailleurs ça zongi si concerne la poto to tela ke podium wana ni na château rouge papa na loquette héritier à Kosa alekina faire na héritier na loquette. Non. Yo Monique yo za fanatique na ye na ona ko za la muka papa ndeka zo bino moni ngote non ayaki ndepo ayamba peuple na yene na robina na robina te na esengo ya komona peuple e fabina et bon esengo so moni peuple c'est mieux que moni peuple nene c'est ça exemple président ni yo za na poto awa o so mona o sala mama nenga biko bina bina abandi ko bina kikongo mabili bina ina poto bina netina na bango banani nana wasa bina ko la Fayulu luketo ko le gana héritier non to mona pe banani aleki na faire de to mona ba président allergie na ngwana to mona ba président Belé netina yo so ba président exemple Belé ba bina akela campagne zo bina pesa image ko matikulo makambo za na TV biso bamba kutu abina kakuta yo za image na mo si anobina kutu na mwasi na ndenga mukiete biso nyoso to yebi yango non abina te nenga za wana ko mama lu kieto za na Fayulu abina ne ko sa zongo se to sepeli ya africain o azara mutu ya Afrique kutu Barack Obama kutu anobina kutu na ndenga mukiete ba comprendre te babina te bino ni azo sepeli sa ne peuple na ye na kobina te faut ça na message ya za mutu kobina te faut message des années soulèvement article 64 asali yango tanga ki sasa kinga kati za na gauche akimi kuna pa na gela na ndako akimi te au salango akende to ndima ya salango et puis champe mbe osenga bas soute ba garantir et pas nani bango ba kozonga na mulongo et puis le kola de islamo que c'est panzali bona sepeli la muko yo zoninga basangana te basi pa panzali ba osangana ndeli mukolo mbonga zumbongo na ya dépasser 3 lembi non yo zoninga te que président Tshisekedi na
na monsieur Martin Fayulu basangana mais babongisa mboka balonga Félix Tshisekedi asatendre liboko epa na ye plus de 20 fois papa yaka to travailler oyoka langage na été na ko travailler na bango te masque moko eza kuna komona ngo Kabila alingi te siko yo lingi te mozolinga peuple se soulever pour un avantage ya nani c'est là le problème oyo Congolais fa comprendre. Parce que le président a côté na mboka azo président Félix Tshisekedi Tshilombo a côté na mboka azo sala loroté papa oyo linga afala sa nezi nedi déjà neza mo mboka eza na passé mboka eza na crise misale eza te misale eza wana eloko liboso fa bandana po ba peuple ba kumisa obi ke bino batafailu ba muté ya mabe to va batafailu te ngana zali non o koza au milieu de village merci to vandi pena na mboka wana pendant 18 ans nzale ezalaki te bato bakufaki te nana lobaki Bogushe Kabila sala nini te. Mais là il y a côté za mona mboka. Mais à côté combien de mois? Qu'est-ce que ma montre il y a 44 000 wana. À côté on a et si on a le que batafailu ba partout pour comprendre. Est-ce que na montre président beaucoup mo landela? Na montre, na voiture, na jet privé. Abandonna na peuple. Et là aux côté na pouvoir abandonna na peuple. Bon si connaît so makama sai na peuple. Obino ko toye baté yango fayu la kotika la kosala te ti et puis fayu ndenge Félix a eu pouvoir là c'est pour 20 ans. Talambula fayu lambula Félix a kosala wana fayu la ko akoza mokola papa kengo a kosala seul côté. À côté na 100 jours na ye à lobby nazo bimisa ba prisonnier tomoni Frank Diongo Libanda et Jean Midio Ndongala Libanda et Jean Midio Ndongala côté là côté là écoute makambe pas Francis Kalombo a violé bana mike OK Francis Kalombo botisa mona ve na biso kestera toyoka amuté mabe yé mtakosela makambo sikoyo otali nani ono makambo sala abimisi bato wana nyoso na prison Dédé à lobby que maison Schengen Kabila mutabengana ba na Braza pose visa faut kota kuna il faut kota kuna mais azong si maison Schengen na kata mboka na biso alobi na do sala banzela papa mama na ngai mamsuyo kenda ki sasa kala yoza mwa komini pardon na tunu mamsuyo batuna bino question na tunu kwa mwa komini kasavu nzela ndenge André Kimbuta bebi samboka wana André Kimbuta na voix ko bosta na te André Kimbuta mta comme c'est gouverneur ve Martin Fayulu ye mta pesa voix comme gouverneur le soki fulu ezana ki sasa fulona bazo partager pena la muka na ve Martin Fayulu sikoyo bato wana nyosu na totangelo ba kombawa musantu azati alobaki makamansu esalami nzela yango ne salami omuli makamansu mama nzela kasavu buna bino impraticable mais lelo pena beto ekoti wana quand même maman tout pesa etant bazwaka tana même président nyonso ya monde entier soki akoti bapesaka ye 100 jours bopesi etant à travailler ako travailler na yebi maman tout pesa na kata ote sur même parce que ce que na zuba image yelingai na mon émission mo bosalara na vi na ngai na bosa na kombo na ye na utolo ba kombo na Chatumba bo finga kambe président wana kudu na koti na pouvoir te bolobaki pe akoti kala jamais koza la président mais lelo ndenge zo kumise awa ezo kamusanga te elo ni ne sali ke esalo changement wana to se comprendre te place eza omoni oui Chatumba loba pena ke Félix Tshisekedi te akoma présenter ezaki pona nini Félix Tshisekedi nani Bishop Chatumba aza muluba aza muluba masutenaka mutabukavu Vital Kamerhe tango baluba azobeta Kamerhe ye bazobeta bango baluba Chatumba azako kumisa Vital Kamerhe dans 13 ans passés afingaki pena Félix Tshisekedi c'est vrai soto kosi po ba image ezali okosa pona ni mais lelo oyo azako finga po bango bazako finga Vital Kamerhe tellement basangani basali cash yango no moni akeko sala na bango abomi moto take 5 mais ko finga ya boketu ya nani ya Bishop Chatumba boketu eleki boketu azolobi yo Félix il retrait opangusaka nyino na papier sima michope bimo na toilette na Chatumba zolo quand même tozala il va peser vulgaire quelque part faut bozala pe au que congolais azo perdre humanisme na ye mais écoute pardon ya fingi bongo mais ça bien alobaki non ngaza mtala mukate na journaliste mais ya fingi bongo mais Chatumba alobaki ke akufa na mais ye jamais kotikala kozala président merci na mutalobi muto kozala président ta comme président c'est quand nzambe teta na ka parole à mutu na mutu azo bana mutu na mutu peso finga reza ka ndemo parce que zokende na ngote naza mutala mukate na journaliste maman ça lobi ezal normal que tu venais faire ça journaliste ah que tu fais bakisa ba petit na biso pe à Paris réglementer les sous pour pas mona que to ko fa na mode ate eza mode ma sikoyo poto ndenge yo lobi bongo shora ndenge lobi ke par rapport ya nani ya vient na place azali boke tu na vient na pe Chatumba place azali kuna bi caraméliser pe ndenge petite sœur na o aller là au fond sikoyo azongeli ka les mêmes situations bandako finga akena ngo les sous en Afrique azo finga bana poto to bana poto bazana eloko te ndeti yo ozana poto za muta Chatumba ça veut dire yo pozana eloko te
En tout cas, place on a photo l'ambiguïté parce que les gens n'ont pas compris. Mais yo Natala qui a parce qu'on a photo l'ambiguïté. Voilà le biba na poto en général na yo pe. Alobi musala eza na poto. Alobaki na ba na poto pe. Attention. Nias attention. Musala mais il va outer la poto. Mais lobi pe na yo. Mais so bazaki de l'autre côté, yango to pas bazaki de l'autre côté. So bazaki de l'autre côté. Ya ozonga suta kelibela. Akelibela poto pa na esili. Esili ya ozonga suta bola. C'est si la sa azakuna bien. Yo pa Hollanda ye. Non mais kasi yo za na pasité. Là ça n'a pas si quoi. Alobi ke ba na poto za pas mutu. Alobi en général, alobi en particulier. Il faut comprendre. Alobi après si ba misala to sala. C'est vrai. Pourquoi alobi boy? Mama, yo za na poto. Te yo longo yo. Pesa na ba o ya lo. Te na biso na kati na chana musala. Ah, o mone o tie yo moko pe na kati. Sala zo, ya zo na biso to na kati. Yo la bela biso c'est na zo en particulier. Alobi en particulier na musalo esala makana poto. Attention, yo ka nuance na ngadi. Alobi na bata poto en particulier na musalo esala makana poto. Tout le monde règle yo sans réception. Neti ba musani. Yo bi femme de chambre. Oso sala mo. Te. Tu n'as pas de la femme de chambre, oui, ça y est. Oui, musala sécurité, so sala mo. Te. Tu n'as pas de la sécurité, bah ça y est. Oui, musala ko me bako. Oui bien, au salango. Yo salango ça inonga te nyoso zo boyo ça musani. Te ngana zo to kilonga ndalo ko siko yo ngana sayo. Misala wana eza musala benga ngo pénible. Sans compter ya singa po singa to kotanga ko to be matama basa masinga. Mama musala neza mutako salango pendant 10 ans tellement bien te. Yango mon bande ko musuna. C'est la kanzala ka to te zana zela te. La ko zo lo ba ke musala oyo ya poto femme de chambre na nini. E bongo musala eza na Afrique. Mutapusu. Malewa. Nani ne pas c'était il peut faut na tolo ba muta pousu nyoso tout baza ba raté te ba chômeur ba na ba qualification mais par contre biso no misato na osala na poto eza na qualification te to na osala ngo kaka pona ko luka mbongo mais to osala ngo na qualification te mais kuna pe na Afrique eza pona luka mbongo te ni a soit on comprendre de qualification za ndenge muta pousu ko la licencié musale ezate yango ki sala musala pousu mais awa na poto misale eza pe ba toza na accès ya misala minene te to na problème mais baza pe batanga ba uta Afrique ba yaka kasi on zo ndenge moko mais na tunyo déjà na tunyo ba question eza trop normal eza ndenge moko wani ni kofinga ba ndenge alobi azolo makambele kana poto eza c'est que eza kofinga te congolais dans so ba libli likamba so lobi kofinga mama yo soki na pante lelo toto kunda masamo su lelo na pante wana congolais ba msu ba to yebina bango yete bato azokufa oza na ve na bino obenga komona telefone elekaka te azwa AVC omona azwa AVC oyebaka te basi akota ndako basi babebisa ye mutu banda kala yo oyebi te ke ve na so azaka na poto ozobeta tolo nzoka nde ve na so azwa accident moko boya makasi na poto di ya bamisala tosalaka eza pénible mais na Congo Congo bazoboma biso koboma chebe baboma bato koboma na misala te ezaki bato bana chômage mais awa na poto na nzala bato bakufa na Congo na nzala balelite bino ba motema mabe batafayulu isite bolelite bolimona la kasi ko non toyeba ngo bato bakufa na nzala mais nzala na ezali banda 18 ans bato baolia te ba mai eza bien te ba traitement malonga te na poto même bato tozokufa mais tona ba traitement okende social azali makambo nyonso wana mais na Afrique ezate oza motema bezana soldat du peuple azalaki pendant 18 ans na ya Kabila asalaki nini mais yubona olobi nanga naloba souffrir nano yokanga souffrir nano yokanga yo kolanda ngai olobi bien soldat du peuple mwana azaka mwana mboka te ko mwana mboka ye fani mwa pasi wana zela soldat du peuple asala na Kabila babongisa te papa musu ya bonga alia bat nambanda kana ni nani Jean-Pierre Bemba tanga bafundi na commission anthropage ba piki me ba sili association mo kenengo batika ki 10000 piki me bazonga bakutika bazasuki 1000 pam asisi bango tu na kolia bafundi Moïse Katumbi Leonde tozolo bao yo nanga toza na poto to bana kisasa mais so ke na est kuna to obotama na ba malformation pona ba radioactif omoni bato ko tsona kata mabulu wana bazo ba minere na ndenga bayebi na bango te ke ezana ba retour mo zonga na nzoto kobota te omono boti bana ya bazana ba malformation Moïse Katumbi oyo zo kumisa lo na lamuka donc zela mama supporter ngako supporter yeba non kota non ndimate na zo kumisa tenga na journaliste na yo ba question oui siko na bato na nyoso tu ona tangelo na lamuka muzitu muyibi tango kaka komaki premier ministre asombi 500 ndako moi on écoute tout à qui moi garçon moi na boîte de nuit acheté en face à face bakimisa moi na poto awa mwisa ni ya mwisi
na yebisu yo soki SNC pour la rébellion yé siko bato na nyonso tout lelo yo lingo sanga ke bazaki na souci Congo ezala bien non mais lelo oyo muto ya koti na place wana aza congolais o ngano to yebi soki to yebi na ndenge to mona ke na télévision mais bamisu ba basola na yeba pesa na yembote to ça na avantage ebele un aza mona poto de ayebi ndenge mboka ekoko tambola c'est ça le souci na biso ezaki yango wana nzale ko sila mokolo moko na to baleka moko bolibulu batimo na tracteur Félix Tshisekedi kuna ona pas outé il faut avoir un temps makambo so bazwa temps mutu so akufi lelo to kotika na kana olela so na dakatote longo zo bakena oui c'est qu'on a quatre wana c'est là aux ba keto fait ça temps oyeb c'est que peuple a passé combien de temps oh ba il est pour 5 biso moto bakisi sous 15 ans ça fait to pese sous 20 ans so c'est la peuple c'est banda 15 ans là il y a 15 ans ya kobonga ona nini André Kibuta za koleka mabulo na mona soko leka biba tune patala gouverneur de la anga makambe na mboko gouverneur de ville catastrophe mo salami côté abani aye côté la gabi mboko ekobonga te mais Félix Tshisekedi za bibo banga te mboko ekobonga béton bakomo tia benanzela André Kibuta oleka na nzela ya kasavu côté la bino hôtel la béton nzambe na sala musala te là le papa na katote là bino bozo banana no na banzela poni bo banina ni kolonga la tamwa nzala ndamu mais kasi nzela bongo biloko uta bandundu po ya bo ndenge nini ekuta yoza wa mkongo na mono ndio wa mkongo bino watafayulu zo mona deja pona biloko longwa kula wa Congo oyebo il faut nzele salamati avant longwa partout ko même pont oyo moni ba auto sala ba inauguré wana eza pont Lumumba ki makata nga région de Bandeko na Kisangani ba pont wana zo mona pont wana mtu vera kimela yango wana pont wana ebukana Kabila yemo kwaleka wana so akomi wana mona akiti batindiki basolo atindiki jeep azeli na ngambo mais basala yango lelo po elie yango mtu zo kota kota na bamboka na supu biloko bandako ya mama fa o bandako même ndako na biso avant to bongisa avant tiela to biloko na mesa mama et c'est vrai kaka ozu biloko tiende wana il faut banana ko bongisa mesa o tieta blinde bo sala ka après ba baye kolia de to zo atana biso ya ko sto uti déjà na 18 ans to souffrir mutalola ya zate ata ayezate Martin Fayulu kutameka ko lobate pour so ameki kaka baba kangi mais les autres comme ça na bopesa muninga 100 jours na 5 ans na ya sala problème to bundana yango il y a un Congolais Kabila kuta loba lingala tetia ke na to supporta mais Congolais zo balingala na biso to zo bundise na niveau mais na mon Congolais amutia mabe donc na yebiso faut to pesa etant to kolia to komela parce que zamboka na biso on est mieux que chez soi peuple congolais ndenge mo la lobby chora même ami que bo pesa président tant vraiment pona asala makam chora biso nyonso tolandi lelo tomoni ke Koffi Olomide aye eza esengo mpo na yo mpe mponga biso nga toke nga caramélisé na moni ke eza esengo mpo mwana mboka asa déjà après 10 ans passé ayaka susu poto te mais lelo aye musicien makasi mpo baconcert calamité ezozonga yo esali quand même plaisir ezonga déjà Fayulu abina makasi na château rouge abina bonzinyango ça veut dire que concert ezozonga la sazongisa bon ndenge za boya ko ke bandoke nene na ba Zénith apesa ba rendez-vous na ye problème sérieux po soka inenga ye wana okuta na ba César Loboko basi bafandisa terrain non toza na problème ya Koffi Olomide ezanini to ça la secret polichinelle te Koffi Olomide azaki na ba problème oyo bafunda na ba congolais na biso ngala za biso toza la bandeko na bandeko na biso po baza na biso famille moko te mais ba bandeko ba sibir pe makambo oyo bango bafundaki na nditi baza ta maboma na ndimiti makambo so alobele za lokuta non il faut que ça la part des choses ye moko pe le monsieur tanga zaki na kisasa na mon interview mo zotambola bia ko yasu na poto te aloba mabe na bana poto makasi moi eloko na ko senga na ye ali boso fo bana na ko senga peuple na bi osala conférence de presse na yoki abanda ko présenter ba excuse na peuple congolais oyo wana ya offensaki oyo alobaki mabe na bango po batu po mutemeza mabe makasi na poto et donc il faut bana ko senga batu peuple congolais pardon na oyo eleka po soki ba kosaki abeta musuku de pied na Afrique kuna ba kosaki kaka so bakose zo eza makambo eza mo ebele ezo la parallèle na ye tolobi te ke yango nde eza nini mais phase na no congolais li ko senga pardon te nazo eloko ali boso fa présenter pardon na ba congolais po a finga be biso pena bolobi chatu mazo finga ba mais kuna bena ba finga na ba HLM yelo ba HLM te mais kuna bena to sambo na niveau moko boy d'où so ka sengi peuple congolais pardon à résoudre le problème on a la justice azane comme tout autre congolais Martin Fayulu sa zong se conseil abeta te pour nani Martin Fayulu bini makasi ko lekana héritier zong sa tendenge ni na mutu kuta misa mosenge azo bina te Martin oui bata bandu na danse Martin et puis a contaminé sur na musique te so ba cheka bo du na biso et puis il faut que ça ya bina ngaite Valentin Mobaki Valentin Mobaki alobi boye bisa tika bibina bina wana ba bibina bina tika ya ko makambo donc d'où conseil de saison na conseil des alagini muté mabe ya ba congolais o bazala na poto règlement des comptes au moins des messieurs yona ne monsieur Koffi Olomide akomera abengi pe mutute momo na donner ko vendre banda tongo ti pourquoi ça benga bango
bango nde balukaka baproblème baye kosala misala baye kosala ya bengi ne mutu te aye na libota na ye siko na suka nango ntango bagrenema babwaki ye te obe apesaki moko basala apesi ye te ye wana moto akoma combattant et puis combattant to bazali na besoin bakoma lokola héritier JB Ferre bakoma lokola babongo bazozwa basi na bango combattant batia na ndako yo mona combattant moko alobaka susu bango susu batia combattant na ndako et c'est si là suku poto ba combattant so petit nanga mo force auto bala mikolo akena ba na mboka mo tanga keka ba soza combattant mama famille moi sinobité soza combattant tika atiki combattant et ça loko moko soni et puis bato basala tika net yo potika et yebisa ne boketu nana ni batika na et soza moko masoni sikoyo na ba combattant ezana bato basala ba action makasi lokola pacheli abeta papa kengo abeta nani Kalev na aéroport asali na kina autour ya RTNC mususu Martin Sali kutalinga za la président ya tumba aéroport des fois asa zongi na yimta tumba aéroport ya tumba ambassade des fois asa zongi pe mbomba zokende bongo batikeli combattant mais non yo posali combattant parce que na réfléchis non na mona ki bino place union supposala ki na marche oyo ça ki pona moya batiseke o posala ke te ko batiseke te le président eli le président na biso ndenge elekaki bato bazalaki mingi te par rapport ya élu du peuple Martin Fayulu mais il azobina bato azokotela nde concert biso toza na message tozoya kopase na bato bayebake oyebi tosali marche wana première fois namona mbila français na makambo ya marche bazalaka ata ya motakala fois azala te bazala te moko aye susu alobi na miso bato ebele alobi vous avez fait cette fois-ci un bon choix mais ne le perdez pas mundele ya mbila aisa so lobi banda banda na Congo na bino bato azotala bakoma nde mundela lo bonga bi bosali choix malamu bozonga su na dérive oyo to lekate no seke ba compagnie que to bomaki muselo na seke na buzoba na biso abito mundele soda za abika mundela lo bay bongo parce que bino bozaki beleta zo itan solo na bino atoke ya monsieur Martin Fayulu mundele kutu mwana zo teza concert non po pas concert ayende ko bina bazaki beleta ya solo zaki tema kelele mais bino ko bazaki mingi te lelo ata satana mokola ko bala ko sana ba solo la na bino ko expliquer bino mokola ko bala ko zo bate bele ko leka Fayulu do Fayulu parce que ko yana monde ba yaka message et puis na simono ba portable bate bayiba portable mukolo ngo wana po miyibi ezela ko la concert ezela concert musuko ke moni VIP musuko ke mona ba portable bungi portable bunga neni soki bango bazaki na pona ko po bato ba yaki wana nyoso to baza bato basi ba bayi ko mutu za bien te limite ke ko portable ko yi ba place wana po bazaki vraiment ba image place wana na lobi na yebisi yo ke biso problème biso ezala ko pesa tant mundelo na yebisi biso ndenge wana to comprendre que tous un problème sérieux tous un problème sérieux faut protéger président Félix Kabila dans le groupe Félix to protéger Félix Tshilombo tous un pays là na yo bosani ya olobi Félix mais pas président ko yo za mutala mo parce que tellement tolo ko mo ni journaliste te yo volo ba mutu ya sikoyo tellement alobi to protéger Félix Tshilombo na comprendre ba mindele ba soda ba comprendre que tous un atu na mboka na biso ya ngono mutu aussi monsieur Fayulu azonga akosa to solo ba azongi na kevani na ndako na mwasi na ina bana to sepeli lobi po mona kotambo na leki na chaîne na télévision lobi makamyo so lingi y a pas un problème et puis Moïse Katumbi lokola sa kwei na ye azongi na kisa ke lo savoir na ye Jean-Pierre Bemba za na pomme na liaba piki mais on a faut pas le comme ça. Merci imbattable Chora Mboma na ndenge oyambi na ndenge oyambi ko bunga te salawa question vertige non c'est bon ouais, parce que tu comme déjà na souka ouais Romi Nasuka, merci mingi na ndimo ya invitation ya caramélisé Chanel ata avantageuse na clé boa ozana moi liloba ya suka non liloba suka ezaka pona ba congolais so balandinga awa merci na clé boa na vena nga César Ngadi ninga pesi opportunité le kasu a poto lobela makambo yo eloko na lobaka ba congolais fo bazala ini monsieur Fayulu monsieur Matungulu monsieur Moussa Nyamwisi botika kokosa ba congolais amoni souvengo anda tellement meli pe ma vie na biso zaki na sama ya lembelo ko sali ata sa kosi batuluka mako c'est ça suta komio na komi mutala ya Fayulu ka bi vie pardon eloko ko sali zate ke rozo ngamboko travailler donc bango nyoso to na fuba sangana otu mais bobundisa Mobutu bobundisi Kabila le père bobundisi Kabila le fils na Félix Isu bitumbaka quelque part ba congolais ebelo to lukate pour toujours bundela nini pour muto to bundation na lobi Félix nani makambo e bazongi si ezoleka mais toujours comprendre to na communication za kitoko ya makambo ya ngai donc faut to se mettre autour d'une table biso nyonso ba congolais nyonso azolanda ngai na bi ke fanatisme ezali ba tumsu ba fanatique ya ba fanatique ya boy mais na zo sabino ba congolais ba politiciens bazokosa biso Félix Martin Fayulu lobi ke oh yé président aza présenté Jean Pemba lobi ndengona mais soko tela vazonga zo senga ba sécuriser muta ko sécuriser ndekone président wana Félix Tshilombo quelque part faut mon ambiguïté là bazo ko sala bango biso de bolanda bango de tolanda Congo so tolandi Congo to bongisa Congo na biso toza na besoin ba diplôme te mais toza na besoin fonction de sala ka mutu mais d'autres ba diplôme te de sala ka mutu mais fonction na bonté ya malama mutu ndeko changer mboko pour mboko na se ko fina ba bato na diplôme na Sorbonne je suis étudiant à Bruxelles à Louvain tout ça bango ba bimisi mboko na biso wana merci mingi na wation so balandinga de partout
maman de 5 Carmel et Carmelia Christine Mboma Melvin Mboma Denicia ba sportif nyonso baza na Paris na pesi mbote na ve nanga César Ngazi des affaires diem tatikala na dossier César Loboko Mbote Belé Kolo Mosenge Papi Guène mon ami personnel te dis moi à quoi ça sert à bientôt dans la Suisse à bientôt dans la Suisse c'est pas ça Tyson sur les messageurs ouais les messageurs azali awa ah les messagers na kozonga on a comparable pas azali awa on a bureau donc na Suisse na Suisse champion Tyson moi ça moka boxer azana un grand salle na Suisse a invité nga na Suisse à bientôt fond ba na Suisse ba na Lausanne dans Ozala wana na bino merci na yo pe mon pesa nga micro vraiment merci na bakion so balandi biso na bi kende to lobia wa toyi tozoloba oyo eza na bonne part tozoloba oyo raisonnement tolo elingo lo teto l'équipe a raisonner ba congolais so na raisonner mais tozolinga to ke na chemin oyo mboka na biso fo bongo tout refait les abiso te abiso dans échanger Champs-Élysées abiso te biso dans boulevard du 30 juin soko comme si kana comprendre qu'il faut que le bon c'est abiso to landa ka biloko ba kosta ko sabiso ate et puis batango so ko sa biso wana bazana semi ba futa ka bango ata to sala te ba futa ye azana monga ko sa to ke lobi ba bon bilo na soulèvement populaire fayu la bonne ya zongi ndaka ke fande ko sala te merci Chorambo na sepeli be mamingi merci na bino nyonso ne na lobaka toujours balandi club wa original chroniqueuse na bino caramélisé Chanel na pesi bambote mingi na bosa na toujours te maman abotinga maman Claudia Borges na Liège place ozali kuna petite sœur na ngai pe Claudia ndoya maman na ngai na pesi bambote mingi place ozali kuna so bomona basuki ezo changement ezali grâce ya petite sœur yende mutasimba mutu ya caramélisé Chanel na pesi Julia Tavares mbote place ozali kuna obalui kene motema vraiment ya caramélisé Chanel moi na Lyon ya solo na pesi mbote mingi na Judith babi Judith Loboko babi que mère ma mère Judith Loboko motema ya César Loboko la personne mbote place aux alikuna la personne mbote mingi babi que yanga moko baloba vraiment Teddy Mola la personne mbote place aux alikuna na pesi pe ya nanga papi gene na pesi bino mbote mingi na grand nanga vraiment ba vient nanga vraiment les comparables quand ndenge zalaka babi que Parinde, ça tombe vraiment na yé pour la boss des boss. Zalaka yé ce que moni ba forme. Zalaka yé car papa ya parina vraiment bien ba papa ba forme. Zande pour na yé na pesi mbote pas. La pesi mbote sous pas vient na ngape le messager. O ba lo ba ke yé ne mutape ça ba message na Paris. So zo yo ka ke azo loba za pour azo pesa ne ba makamba message bien ka na kati Paris awa. Yangwana lelo na suki na loba mingi te parce que boss nanga lobi ke na ko boka su ba mingi te bo futa te bo pesa pe ba mbongo te. Yangwana na pesi oyo ba kangi na clôturer ka ba gros bisous na bino nyonso à suivre. Merci beaucoup. Ciao.